Mbote Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, dans la diaspora, partout dans la conférence de fidélité au Pesa Kambunda, Ekolo, magazine d'actualité, te kopesa bino sikoba information na édition Musuya Sikabo Sikete Kimia Kolo Zambe et Ingela O Mabota Mabino. Avant de banda édition de Moukolebo, d'abord qu'on s'aba semaine la biso boye bake na COP 29 chef du gouvernement madame Judith Suminwa Tuluka atako insister te foutre madame Poto dans la deuxième position climatique na mokili ba élection législative na basimalimba pays akoma et a confirmé le 15 décembre 2024 au conseil ba malien ba sangali po ba kumbela 5 ala bango avec impact na idéologie wana ezali bongo ba semaine auto bon sebino na kati ya édition na biso ya mokolo ya lelo. Motele sous Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, à l'autre Fongoli, édition la mission à élément au Boybake. Travaux à conférence annuelle des Nations Unies pour le changement climatique et COP 29 et évolué. Nabakou, Azerbaïdjan, occasion pour la première ministre Judith Suminwa Tuluka a insisté dans le combat république démocratique du Congo. Donc, tu fous un peu malamou et c'est tout qui est tout ça. La deuxième position climatique dans le élément où on a des détails à ma case. Mona Congo, Boyebake, travaux à conférence annuelle, il y a Nations Unies pour le changement climatique, il y a COP 29, et ça Betama avec impact dans l'idéologie pour l'avenir, il y a planète, donc il y a Mokili Mobimba. Nakoko Manaye, Premier ministre Judith Suminwa Tuluka, Oyo, a représentant qui le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas assise Wana. Ayamama Kitoko et pas le président Azerbaïdjan. Na stade olympique, il y a Bakou. Et si Kawapi, Masolo Ezakobetama, dans le cadre de la COP 29, chef du gouvernement et la République démocratique du Congo, Azoki Maloba, il y a s'engager dans l'esprit, il y a solo la délégation congolaise, Oyo, Bazakuna na Bakou. Dans le stand de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, Abeteli Congolais Mbonda, il y a Kobimisa Mingongo Po, République démocratique du Congo, Afutama Kitoko, Naba crédit carbone Po, richesse naturelle Nabiso et Sengeli Ebana. Nous sommes dans cette position avec le minerai stratégique, mais pour ça, nous devons faire notre part, continuer à travailler par rapport à la transformation. Mais ce qui est important dans ce type de rencontre ici, notamment la COP29, c'est de voir comment nous allons défendre au même titre que d'autres pays qui sont dans notre position, ce potentiel que nous offrons au monde et comment nous allons récupérer financièrement ce qui va nous permettre d'accélérer notre développement. Aujourd'hui, le plus important maintenant, c'est de faire entendre notre voix et de s'assurer qu'on puisse être rétribué. Ce n'est pas une récompense, c'est une digne rétribution par rapport à ce que nous apportons pour le monde. Et je pense que c'est un message que nous devons tous porter en tant que Congolais. Bondi Melangaïke, Azalaki accompagné des membres du gouvernement, donc F. Bazaïba na Bessine Kazadi. Premier ministre, Azana espoir ya kolobake, changement moko ya malamu ekosale mape, ensemble de to bundapo la crise climatique, qu'on défendre l'intérêt ya mboka pe ya planète. Ba diplomate, baza ebele kuna la COP 29, ba fonctionnaire ya ONU, ba Panzi Sango, ba climatologue, na batu ya ndenge na ndenge. Presque 67 000 participants baza mobilisés pour na événement oyo ya mokili kaka pola ko bundela masolo ya climat yango pe biso betika kambonda na ba état généraux la justice mboka Patrick Mouya ozali ministre de communication et médias azwa kipetan ya ko la justice ndenge esengeli etambola na niveau mingi na o Italie surtout ya monde journalistique toza élément on a ba détail ya makasi. Dans cette loi que nous avons voulu innovante, qui tient compte du contexte où, malheureusement, certains qui se réclament journalistes ne sont pas toujours responsables parce qu'il n'y a aucune liberté qui ne soit encadrée, qui abuse de la liberté qui est la leur, notamment en diffamant ou en passant des informations qui ne sont pas vraies. Avec le président de la République, nous avions pris rendez-vous pour une salubrité médiatique. Salubrité médiatique qui devrait rimer avec une demande pressante de tous les professionnels des médias, qui est celle de la dépénalisation du délit de presse. Mais alors, on ne saurait pas véritablement dépénaliser, je ne veux pas rentrer dans le fond du débat de droit avec les juristes qui sont ici, sans peut-être retoucher les dispositions du Code pénal. Mais ici, dans cette loi, nous avons voulu faire un pas. C'est pour ça que dans la section 3, au sujet du droit des réponses et des rectifications, il est dit que toute personne, toute entreprise
qui est lésé par un média, avant de saisir la justice, vous devez ressaisir ces médias-là, proposer votre droit de réponse, et que ce droit de réponse doit être publié en l'état. Je vais citer l'article 112 de la loi Mouyaya. La publication du droit de réponse ou de rectification constitue réparation à l'égard de la personne lésée. En cas de refus de publication du droit de réponse ou d'une rectification, la personne lésée est en droit de saisir les instances judiciaires pour réparation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Monsieur le ministre d'État, et c'est bien que nous ayons ces états généraux, parce qu'il y a un principe de droit qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Alors, je ne ferai pas le procès à ceux qui arrêtent des journalistes pour savoir s'ils ont lu cette loi ou pas, parce qu'ils ne sont pas censés l'ignorer, mais pour que dorénavant, tous ceux qui ont en face d'eux de journalistes dans des conditions qui sont fixées par la loi, se rassurent justement avant d'ouvrir des dossiers judiciaires que les personnes lésées ou celles qui sont venues se plaindre ont pris le soin préalablement de faire un droit de réponse. Ça, c'est un progrès énorme que nous avons fait. On continue toujours édition de l'état généraux et la justice VPM intérieur mon Jacques Men Chabani Yepe amataki na podium pour la police nationale congolaise. Donc let's Kabokabon ezali entre la police nationale congolaise et la police ya parquet donc azo senga vraiment que même le bureau Interpol bon surtout ba contre la carte ya bac mo pour bon tout va considérer comme la police nationale congolaise de manière que nous so état musama kito contre élément aussi Benjamin Kilunga. Neko ya Congo, boye bake, na intervention na ye, les patrouilles intérieures à Sengi, Kokojisa, police judiciaire de parquet, dans la police nationale congolaise. Ce petit changement, apparemment anodin, nous permet pourtant d'épingler le véritable problème que je me propose de vous développer et qui est celui de la situation juridique actuelle des agents de la police judiciaire des parquets à l'aune des états généraux de la justice de 2024. Selon les VPM intérieurs, résolution Oyo, Ekosangisa bango nyonso donc Ekolongola bokaboni na kati la police. Jacques Ben Chabani azako insisté Kosangisa la police est comme la bomoko, même bureau ya Interpol et la paix dans la police nationale congolaise. Toutes ces assises ont notamment exprimé la volonté politique d'unifier au sein de la police nationale congolaise toutes les polices existantes, notamment la police judiciaire des parquets et le BCN Interpol. Masolo Oyo ekekitoko yango bebiso. Tobetika kambonda. Kakala o etaliba état généraux pasteur Dodo Kamba yepe alobela ki attitude ya ba chrétien oyo bazako yiba tope ko détourner misolo ya l'état pe bazako batama na kati ya ba église babima lokola ba vrai partenaire de ça la pas pe moi je sais vraiment que justice pe ala ne bango police et les kamalamu élément signé Wilfried Samba. Je ne voudrais pas abuser de notre temps pour rester dans les petites minutes qui nous sont données. Je propose ici quelques pensées qui nous ont traversées. Et nous avons dit comment pouvons-nous être, nous religieux, utiles à la nation pour la pratique de la justice. Je parle de la pratique de la justice. 1. Nous devons nous-mêmes devenir une image en œuvre de la justice pour dire comme mon Seigneur Jésus-Christ, qui de vous me convaincra de péché? 2. Nous avons pensé qu'il faudrait pratiquer, il faudrait appliquer le civisme dans nos enseignements de culte, question d'apprendre aux fidèles le bien fondé de servir la patrie en tenant compte des devoirs, des droits et la liberté des citoyens. C'est question ici de dénoncer les auteurs de crimes économiques et sociaux au nom de la vérité et de la justice, quand il s'agirait même
de nos partenaires les plus privilégiés dans nos communautés. Car deux fois, les détourneurs de biens publics se cachent dans nos églises, dans nos paroisses, dans nos communautés. Nous avons pensé qu'il est temps pour que les religieux, dans leur fonctionnement, de refuser des dons et quelques financements de l'étranger, quel que soit le besoin, quand il s'agit de trahir la nation. Bango Bazali ba champion au Italie social à la carte République démocratique du Congo déjà le 22 décembre 2024 boye ba en tout cas ba contribuer à Canada 500 fois congolais par jour na fondation Jonathan Sango ba kozala satisfait ba kolia bonane ki toko elonga ba bota na bango ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko fondation Jonathan Sangu aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na fondation Jonathan Sangu ba fete kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepela ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele muta omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebomba ma ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka tape na kota yango na koti nde na moni ekende bien ebongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozo bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais fondation Jonathan Sangu congolais andimio avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani na ute conseil na ba sommet ba élection législative na ba circonscription mi balé local la Massimani Mbappé yakoma ezali vraiment confirmé le 15 décembre 2024 seni azako rassurer na ba participer na ba recoupement politique en tout cas ba respecter calendrier pour éviter ba erreur ya passé local ba violence corruption nyoso et les kala ki na ba décembre 2023 ils ont souhaité tous éléments aussi encore Benjamin Kilunga et Wilfried Samba. Mwana ya Congo bondi melangai ke seni azako confirmé ba élection législative le 15 décembre 2024 na ba circonscription électorale ya Massimani Mbappé ya Yakoma nyonso elekanaki na bokutani oyo bauti kozala nango na ba parti politique na ba discussion la bango balobelaki bakam ebele lokola oyo etali composition ya ba corps électoral kopesa ba duplicata ya ba carte électeur consultation ya ba liste électorale condition ya accréditation ya ba témoin ya ba parti na ba regroupement politique Denis Kadima président ya Seni alobi ke concertation oyo eza na cadre la kokotisa ba parti nyonso la processus pour ba élection et le kakitoko. Nous organiserons également des réunions plus inclusives impliquant la société civile, les journalistes et les partis politiques. L'objectif est de parvenir à un consensus sur la nécessité d'éviter les pratiques qui ont conduit à l'annulation
des élections du 20 décembre 2020. Nanga Bonaye, deuxième président de CENI à la Kisaki, importance et scrutin Oyopo dans des circonscriptions concernées. CENI avait publié un calendrier réaménagé en vue de la reprise des élections dans ces deux circonscriptions le 15 décembre 2024. Raison pour laquelle, avant de commencer la campagne électorale, la CENI a jugé bon de vous convier à ce cadre de concertation afin d'échanger sur les enjeux liés à la reprise de ces circonscriptions. Bondi melangai ke ba question et réponse pe ezalaki oyo ezalaki ke ba kabona kitoko avec impact la idéologie yango pe biso to betika kamonda ba problème surtout za lango lokola etali spiritualité to pe physique en tout cas kibambango pas les grands chefs coutumiers Ibrahim Chamse autrement dit ba plan a couper son solution nanzela ya ba kokola tant moke poser vraiment solution au sepeli ya to mbote na bino ba ebomesana kolanda ngai pe na baye oyo bazwi libaku ya kolanda ngai pona mbala ya sika eza ngai le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams autrement dit Baplan nayo kopesa bino merci baye oyo bapesaka ngai confiance pe nayo kolendisa baye oyo nanu bazwi libaku ya kokutana na ngai te toko ya koluka ngai te na yango na sengi na bino nyonso bozana ba problème o etali ya spiritualité boya na bokasite ya bakoko na ngai boko témoigner lolenge kaka baninga mususu bazoye bako témoigner alors na bokasi ya bakoko na biso o tobengi na pouvoir ancestral nde tozoye bako sungelango lokola ba problème o tobengi retour d'aversion. Retour d'affection bisika oyo kimia ezalité entre mwasi na mobali ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi ne tozwe ba kosangisa yango na o babengi na kati ya problème financier na kati ya problème financier ba o bazo entreprendre ba entrepreneur ne tozwe ba kosunga bango comment est-ce que ba ko avancer na ba faire na bango alors tozo pesa pouvoir ya domination ya réussite ya succès. Il y a art nyonso aux la musicien, aux la côté à théâtre, cinéma, aux la joueur, tous ba kotombo la mutu na ndenge oyoye alingeli. Tozali koyamba mikolo nyonso. Pona bino ba ebozwi libaku ya kolanda nga yambala ya sika. Numéro nanga eza affiché wana une fois au contacter nga appel WhatsApp ou normal okoyeba kozwa nga bisika oyo nga nazali. La éducation école primaire EPN EPD ya yolo nord en tout cas ba otiko zwa et belé ya ba ordinateur dans le nombre ya 49 ordinateurs et juste promesse au le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesaka bango tant à l'école kuna na début ya ba rentrée scolaire tous éléments aussi né Abigail Mayindu. Mwana ya Congo botala ba ordinateur oyo ya tumopia donc ya sika ezabongo na nombre ya 49 ordinateurs batia yango kitoko na salle moko ya bien biloko oyo ezako kokisa promesse oyo tata mokozi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesaka bango mukolo oyo alekalaka kuna le 16 septembre 2024 ba responsable ya école primaire 1 et 2 ya Yolo Nord basepeli makasi na geste oyo le chef de l'état asaleli bango. Nous remercions sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Même vous avez vu, vous avez palpé. Nous avons eu 49 machines. Et quelles sortes de machines? Même si je ne suis pas encore parti en Europe, mais je vois que je suis en Europe. Nous sommes dans la joie. On a reçu les chefs de l'État ici lundi 16 septembre 2024. Juste l'entretien qu'on a eu avec lui au bureau là-bas, je vois que parmi les choses qu'il nous a promis, les choses se manifestent maintenant. Vraiment, nous confirmons que c'est un bon père de la nation et surtout que garant de la gratuité. Et sali pesa kitoko, motu ako sabinote, même ba parents, ya ba élèves, ba sepeli pe, ba enseignants, bango baza kosenga kaka, ba pesa bango ba formation pe ya kitoko, ba informatique malamu po, et permettre bango pe, ba tangiselango ba la kitoko.
En tout cas, nous sommes extrêmement fiers du chef de l'État, ce qu'il nous a fait. Du jamais vu pour des écoles publiques de voir de telles machines de haute qualité à fournir à nos enfants. En tout cas, nous sommes vraiment parmi des écoles en compétition avec des autres écoles. Vraiment, auparavant, on souffrait pour donner même la leçon de l'informatique parce qu'on manquait même des matériels didactiques. Donc si on pensait aussi à nous former encore d'une autre manière, vraiment ça nous fera du bien aussi. Kopesa, ordinateur Oyo na EP1, na EPDA Yolono, Oyo Eza, première école officielle de la République démocratique du Congo, et Tongama Bongo depuis 1945. Et la Kisi, geste Mogoya Kitoko Ndenge, le chef de l'État Andimi, ko s'engager dans l'éducation, ya Kopesa Bana Oyo et Sengelu. Biso Monda Ekolo, Tobetika Kambonda. To continuer édition sur la communiqué au boyeba que comme le possible il y a ba fonctionnement ya ba groupement ba chefferie même ba village nabiso à travers mukanda mo kitoko oyo mwana mboka Augustin Mungimi awuti kobimisa mukanda osoki ozipe osale yango oko comprendre même ndenge ya ko prévenir ba risque ezala komba mukanda ngozali entité coutumière de la République démocratique du Congo. Vernissage ezali prévu mokola vendredi le 15 novembre 2024 na 9h na salle Virunga kuna immeuble Tembe na Tembe, entrée et allée sur invitation. Honorable Mamadou Gakou, président au conseil de la République démocratique du Congo, à Outaki, représenté mon dimanche le 10 novembre 2024, animateur Obakokumbela Masolo ya mandat pendant 5 ans. En tout cas, nous avons avec impact dans l'idéologie la quartier général de Malia Kuna, la commune de Kinshasa, Moulamboka, Samuel Boukere, la compte Bonda Ekolo. Après la victoire na élection oyo salamaki la fa passé Bosimba été yanani honorable Mamadou Gakou oyo lelo azali ko kumbela au conseil de Mali en République démocratique du Congo lelo a présenté ki bureau na ba kumbela idéologie ensemble na ndenge ya masekité po balobi awa mosala esi e bandi kolandisama na ba autorité ya mboka oyo bazalaki présent na événement tomonaki présence ya mwana mboka Blaise Balimbi numéro 1 ya commune ya Kinshasa accompagné na ba députés nationaux et provinciaux na kati ya République côté Mali tomonaki ba cadre pe ba responsable ya ba structure malienne o bango pe bayaki ko répondre pe ko appuyer moko na bango mwana mboka honorable Mamadou Gakou. Bosimba été pendant événement Zaliko Salama, cercle de journalistes engagés de Kinshasa Oyo Bango pe Bayaki ko encourager misala ya mwana mboka honorable na ndenge azosala action na ye na niveau ya République démocratique du Congo pe kuna na mboka ya Mali. Yango ba primaki en tant que meilleur acteur social de deux pays. Botala binomoko ndenge masolongo elekaki. Pour les efforts que vous essayez de fournir dans le cadre de la politique de proximité, toujours proche de la population, meilleur acteur social des deux pays. Nous vous décernons ces diplômes de mérite et d'excellence en guise de vos sacrifices. Veuillez continuer comme vous le faites déjà. Et fier de vous, moi la bonne. Bon comprendre que Masolo et Salamaki n'impactent na idéologie. Na micro Yambonda Ekolo, moi Namboka Diallo Yakuba Oazali Bongo secrétaire général ya au conseil, Azangaki Malobate, Abetisaki Mbonda. Nous disons d'abord Bismillah Rahman Rahim. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le président de l'ensemble de son bureau et l'ensemble de la communauté malienne. Nous étions vraiment très contents par rapport donc au trophée ou bien par rapport au prix que les deux coordinations de journalistes ont voulu remettre au président par rapport donc à tout ce qu'il a fait au niveau donc de la RDC ici. Ah! Au Conseil de Mali en République démocratique du Congo, Balobi, cette fois-ci, Mosalande et Bandi. Bosimba été honorable Mamadou asalaki surprise na commune ya Kinshasa na kopesa bango ba outillage ya assainissement po basala ka salongo n'impacte pe na idéologie. Machoyo, tozali ko zimele pe toza kotalela. Biso, to betisi kakambonda.
Ministre des Affaires sociales et solidarité nationale a outi kokutana na ba victime ya bandako oyo bauta ko buka kuna mingi na mbujima yipo na réseau ya koluka kutunga aéroport ya Bipemba tout ka bondi milanga ke commission moko e outi ko salima pona ko identifier pe ko évaluer situation de manière que ba victime on a base la indemniser correctement. Nekolanga Congo boyoka kolela mama oyo. Aucun rang. Je me retrouve devant cette méchante démolition. Je ne sais pas à quelle fin me vouer. Allez ici même, Batunyoso Oyo, Bazalaki na salle, Ataye Moko, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Azizamounandan. Ba victime Oyo, Bazako expliqué, ba démarche Nyoso Oyo, Basali, na surprise Oyo, et Uti Koleka, Yakobuka, Banda Kunabango. Bondi Melangaike, 32 hectares mokoka nyoso babebisika kapo na kotonga aéroport ya Bipemba oyo eza entre ba avenue Dodoma na Zaïre ba école pe babuki avant que ba élève batina bango na ba école misusu situation moko esali pasi makasi à part ba démolition wana ba victime baza kolela ke même l'état oyo akokaki kobatela bango yende akomaki lisusu ko terroriser bango donc l'état akomaki moyini na bango kota la situation oyo ministre des Affaires sociales a décidé kotia commission moko oyo ekozala ba membre ya délégation na ye commission ya kala na ba victime po baluka ndenge nini ya ko assister bango ba commission wana ekozala po ba identifier ba victime batala oyo esengeli basala de manière que l'état asunga bango kolongwana masolo wana ministre akitaki depa na bisika oyo babuka kibanda kupo amona ndenge makambo yango elekanaka esali pasi pe mawa mais tozala confiance que solution moko ekobima po bandeko oyo bazala rétabli na badroit na bango yango pe biso tobetisika kambonda Constitution autozali kosalela comme la malédiction eza kolobake po na kobatela bomoko la kati Afrique et Sengeli République ya démocratie du Congo apesa ba espace misusu na Rwanda wana zali bongo ba propos oyo bimé pa mona mboka Augustin Kabuya secrétaire général ya IDPS ezaki occasion na ye ya kolobango parce que parti politique na bango baza déjà engagé moralement et physiquement ya koluka changement ya constitution ESL pour Congo et se retrouver avec impact na idéologie ton élément oyo mona mboka Wilfried Samba. Mwana ya Congo dimelanga ike likambo ya changement tope kobo ya changement ya constitution yango nde ezalelo kobetisa mbunda makasi na bakushi nyonso ya République démocratique du Congo ba politicien pouvoir tope opposition ba homme de Dieu pasteur tope ba évêque catholique société civile na mutu nyonso azakaka kopesa ba point de vue na ye koluka ko convaincre population andima changement to aboya changement ya constitution ya ngonde problème oyo eza ko kabolisa ba congolais na ebandaki modification mais sikoyo eza lisusu ya kobomba te mbonda esikalise moko donc ko changer complètement constitution mobimba koyeba eza ke vula o eza koya déjà commission moko ekosalema pour que bakota la masolo yango ndenge le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki annonce na meeting na ye ya Kisangani na ngambo ya Union Sacrée de la Nation IDPS asi atelemisi bandoki à travers ba propos oyo ba membre na ba cadre na bango baza koloba lokola mwana mboka Augustin Kabuya ye aza kobeta mbondake constitution oyo tozanango eza kopesa pouvoir na République démocratique du Congo apesa ba espace na Rwanda na ba réseau ya solidarité régionale nyonso wana eza mabepo eza kobebisa souveraineté nationale abakisi ke constitution oyo eza kolobake pona kobatela bomoko na Afrique donc esengeli ke République démocratique du Congo apesa ba espace mususu ya mabele na ye na Rwanda nyonso oyo eza vraiment ba malédiction pour la République démocratique du Congo boyeba ke problème oyo ekomi kobangisa ba opposant po baza komona kosimba bukuli konzi eza possible ya kopesa nzela na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwa chance ya kokangama na pouvoir ndenge avenir politique ya République démocratique du Congo eza kokota na londende mais ba misusu baza ko soutenir idée ya kosimba tope ya ko changer constitution po na kopesa République démocratique du Congo chance azala vraiment indépendant ya kosala oyo alingi ke
soi-disant Bukuli Kozi oyo et comment mana ba payapo na intérêt ya ba congolais te. Dossier oyo ezakaka à suivre mais ya malamu eza concerne des populations dans conditions et sengeli po ba vivre ba bonheur ya République démocratique du Congo. Misala et monana ba enseignant, ba médecin, ba soldat pe ba policier na ba fonctionnaire ya l'état ba futa makitoko. Éducation, nations médicaux et la paix et qualité. Justice et la équitable. Copinir sévèrement, détourner les fonds publics et paix. Concilier ça, insécurité nyoso oyo et la République démocratique du Congo po. Peuple congolais azwa kimia. Un solo oyo moto ako sabinote wait and see. Yango bebiso. Betisika Kambonda. Bon, ça c'est comme un rappel des titres. La COP19, chef du gouvernement, Madame Judith Semina, Toulou Kazako, insisté au foot à Mamalamou et surtout que Tozali, la deuxième position climatique, n'a qu'à tirer mon pays, bon, élément où il y a une élection législative, dans la circonscription, le collège Maïsi, Mani, Mapé, Yakoma, et ça confirmé le 15 décembre 2024, bon, élément où il y a au conseil malien, Sangani Po, Bakoumbe, la 5 à avec impact et idéologie. Merci. Na confiance pe fidélité au pesa ke biso uta e bandele kino suka édition mukalelo onga alede wana wuti ko kumbelango avec impact na idéologie édition ici mama ki pa ya mama Abigail Bayindo sima ba caméra bongo misala kitoko ya bandeko lokola Wilfried Samba pe na yemoko Benjamin Kilunga réalisation la montage ya Mona Mboka ingénieur écrit de Mateta Manel ça bien toujours bon continuer ko s'abonner massivement à la chaîne YouTube Nelson Bonda école officielle et en plus ba activité na bino nous sommes au Salaka, si vous avez besoin de la télévision, vous avez besoin de numéro là, bah reporter, bah écouter, bah spot publicité propre, puis vous avez primo promotionnel dans la chaîne partenaire surtout au monde écolo et les Kanaka avec impact et idéologie. Donc souhaitez un joyeux anniversaire à Basia Kitoko, il y a Pembe, Bikele Tubozali, Zambi Abaki Selabino. Puis là, mes balles qui tombent, mais c'est dans le monde écolo en tout cas, vous gardez toujours ma confiance, on peut s'habiller toujours de manière que nous savons toujours Moussala Kitoko. Ce que le saison était, tout à la prochainement, la bénédiction Soufia Seka. Je vous aime beaucoup plus. Bye.